mwana wana zwi misu na ye atali na mikate a parti ya misu ezalaki na kolia kindoki. Komona na église moko batu mo balata bilamba pembe eza église ya kato. Eza nekeko moko batia wana Maria ezali Maria te ezali Marie Maiguel. Marie esi akufa kala ngomoko na ndako malgré baza bango na bango je oyo bazobeta wana ya babili na bakarte na milaso ezali ya nzambe te ezali ya diable. Salut à tout le monde, bienvenue dans la chaîne Nabiso DVM Daniel TV. N'engé bozo remarqué, tozo continuer toujours dans la séance Nabiso, il y a des témoignages, bato belé bazo benga baza béni, bato belé baza édifié, bato belé baza touché. Vraiment cela nous fait tellement du bien que il y a certainement des gens qui nous suivent partout où vous êtes, que Dieu bénisse abondamment. Merci beaucoup aussi na papa Daniel, le frère Daniel Ndalingara bengaye. Oza Nabiso lo na plateau, to continuer toza lo na 18e épisode de témoignage Nabiso. Papa Daniel, bonjour. Bonjour mon frère Dieudonné Diasso. Bonne santé, papa. Oui, santé za bien angolo ya nzambe po ete Yesu Kristo nde mobateli malamu. Yenda zali tata biso tozali bana soki ya kobatela te oya kokengela akosala musala ya punda. Vraiment, gloire soit rendue à Dieu. L'autre on a 18e épisode, il y a témoignage tozo continuer 18e épisode. Na rolinga avant to banda papa Daniel au Sambeli peut te continuer témoignage. Nzamba lola nzambe na bolingo nzambe na nguya tosenge nguya molimo mosantu na yo akita kati na biso abanda na biso elongo lokola alpha tia kosokisa biso lokola omega nyonso ekobima kati na biso ezala inspiré par na maboko na yo na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobikisi na biso amen. Amen. Tu continues la témoignage na biso l'autre dans 18e épisode. Ok, merci. Na 17e tolobela ki bana na nzambe ba mission oyo diable apesaki ngai ndenge tobandaki kolia ba Kristo tozolia banganga bandoki ndenge tokangaka bato na prison to explikaki bana na nzambe po ete eloko motu ezali bana na nzambe bandimela Yesu Kristo bazongisa ye na kati ya mitema po ete toleka na kobika polobiko ezali kaka na kombo na Yesu Kristo yenda apesaka pema apesaka pe bomoi puisque tozali na nzambe mosusu te bobele ye ezali kaka kolo na biso Yesu Kristo. Amen. Tozo continuer na ba mission diable apesaki yo l'autre 18e épisode. Bon, tozalaki na ba mission ebele diable apesaki biso omoni nzambe a révélé biso na liloba na ye kasi bana na nzambe bele tozali bavegle tozokoka kaka koyeba te nzambe si alobela biso na Jean chapitre 10 verset 10 alobi moyibi ayaka kaka koyiba kobebisa pe koboma. Omoni mission ya diable oyo atindaki biso ezalaki kobebisa vie ya bato kolelisa vie ya bato kokanga bango na prison esuka nango koboma bango pe kolia bango. Alors mais Yesu Kristo alakisi bolingo a utiliser ngai po ye moko alobi na biso ayaki pona kokatela bato etumbu te mayaki pona kobikisa bato yango moni lelo a utiliser ngai pona koluka bana na nzambe kokotisa lobiko kati na bomo ya ba Kristo. E ba mission diable apesaki nga na bandaki kosalela yango na bandaki pe kobunda bakomba ya kati. Nazalaki partout o nazokende kobunda na kozwa hotel wana na vandi na quartier wana na lali nazovanda na kati ya quartier wana. Partout na bandaki kotambola ezalaki ndenge wana. Mukolo moko nake kobunda komba ya kati na komini moko ya Kingabwa. Kingabwa yali quartier mais commune ezali limité. Totangi na mokanda nanu Vous comprenez que tu as un bilan direct.
Otangi na mokanda na Jean. Jean. Oui. Jean. Jean chapitre. Jean chapitre 14. Jean 14. Jean 14, verset 6. Ok, Jean 14, verset 6. Bible dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Nalingi na ebe sabato ebele Yesu Kristo azali nzambe. Natali na kati ya bamonde ya ténèbre bakombo ya banzambe nyonso ezotangama. Me kombo na Yesu Kristo etangamaka te. Po soki etangami ezalaka tourbillon na kati ya monde ya ténèbre. Yesu Kristo alobi azali nzela, azali solo pe bomoi. Moto nyonso akokota na nzela na ye soki atamboli na bosolo nde ye akopesa bomoi. Bien-aimé, soki Yesu Kristo akopesa yo bomoi, eloko o ezali yo feli po traiter baka difficile na yo, eloko nini ezangi. Ngai nazalaki chef abandoki Afrique mobimba na service ya renseignement ya bandoki, numéro 1 ya renseignement ya bandoki. Oyo nazoboma ba pasteur, nazoboma banganga, nazoboma ba chrétien, tozolia bango pe tozomela makila na bango na kati ya monde ya ténèbre. Soki Yesu Kristo akosala makambo ya boye, kolongola mutu oyo mokili eyebaki ye moto mabe, kolongola mutu oyo mokili eyebaki ye moto na masumu, kolongola mutu oyo mokili eyebaki ye nganga, Yesu Kristo a chanze vi na ye. Atie maloba kati na ngai, alobi sakola liloba na ngai, yebisa bana na ngai monde entier bolamu na ngai Yesu Kristo. Bien-aimé, yo tikali ozokangama na bamasanga, otikali ozosakangama na ekobo, ozokangama na makambo ya mabe, yeba kelo ezali ekoleka te, lifelo pe ezali ekoleka te. Oponi kokota wapi? Po bato ebele balobaka ke bayebaka esika lelo so bakufi bakokende te. Me nakoyebisa yo, oyebi na yo, oyo ozosala na se na mokili oyo nde ezali resultat ya baexamen oyo ekozala publié mokolo na oyo ya suka. Soki ozwi te ozwi te, na ndenge ozomemela vi na yo, bien-aimé, zongisa Yesu Kristo na kati ya motema na yo. Yesu Kristo azonga na kati ya motema na yo, bien-aimé, po ete makambo oyo nasali panda 24 ans, makambo oyo namoni panda 24 ans, oyo Yesu Kristo atindi nga na loba liboso na yo, alobi kovanda niete kende loba, nazobanga na intimidation te. Po ete Yesu Kristo abina Matthieu 28, yenda za capable ya koboma âme pe corps. Kasi moto moko te ya mokili ni monde à ténèbres bakoka koboma âme na corps, jamais. Babomaka or mais corps mais âme bakoka koboma yango te. Kaka Yesu Kristo ndaza capable ya koboma corps na âme. Yango bien-aimé, landa témoignage ya mokolo lelo. Témoignage oyo etelimisa kondima na yo. Témoignage oyo etalisa yo ke Yesu Kristo aza malamu mpo na yo. Témoignage oyo elobela yo liloba moko kati na bomoi na yo. Oleka na kondima Yesu Kristo pozwa bolimbisi ya masumu. Po ete toutaki na éternité, tokozonga na éternité. Masumu echanzise biso destination te. Naye kosala publicité ya monde à ténèbres te. Naye kosala publicité na Yesu Kristo. Po ete ngai na kita Yesu Kristo amata. Eza na kombo moko o nazo tombola. Eza kaka kombo na Yesu Kristo. Yango nda pesenga bomoi. Po ete nazalaki mokufi, yenda sepelaki pona kopesa nga bomoi oyo. Yaza na nguya ya kopesa pe mape bomoi. Aza na nguya ya koshanze vi ya moto moko. O ezalaki na pasi ya komisi yango na esengo.
oyo ezalaki na kolela apangusi mai na misu mpo apesi kimia kaka Yesu Kristo mosusu azali te. Tozokende kokota na botel na kolala natandi biloko na nga na kati hotel. Partout nazokende kobunda nazosala ndenge wana. Mukolo moko nake kobunda na komini ya Limete na quartier moko babengi Kingabwa. Na quartier wana tangu toke kobunda bakomba tozobunda na école moko na veni Kimbongo. Tobandaki kobunda pe na place moko mikoleleke bele bande kobenga bar wana Unité. Nazalaki soki nake kobunda ifuna hotel pembeni na kosiege wana kosala bambiansi wana basi kote wana makambutu kote wana. Puisque soko moni mutu azali na ambiance ya makasi kolinga basi mingi soki azali ndokite yebake azali na prison satanique. Alors mukolo moko na kena bundi bakomba wana na ekolala na hotel na tandi biloko nanga va kolala na banda kotanda biloko po e protéger à 100 mètres carrés sikanali. Or que hotel wana ezali na bandoki moko basalaka réunion na avenue ya sima. Bandoki nyonso ya komini ya Limete basalaka réunion na sima lopango wana. Lopango yango komona yango bizarre, salité, bazoteka malewa wana, bazoteka balotoko, bazoteka babangi, bazobeta ba G6, ba carte sika wana, ba G ya basege oyo. Tozomona kaka ba G oyo nyonso zomona distraction za ba G ya misala ya Satana. Bandoki basilisi réunion, soki basilisi réunion bayaka kokota na hotel wana pona kozwa ba papier o bato basaleli ba prudence kozwa ba mai na badrako pe kotika ba mvotima na ba filet na bango ya ba fil d'araignée pona kokanga betoile bato bazokota wana. Mais mukolo wana bayeba kota bakoki kokota te bazongi. Na tongo nango bien-aimé na mona papa moko epai na ngai atindi babenga ngai na eboye bisakota awa alobi te na abima nanu nazozela awa na bimi na mona ki papa na sini ya triangle na lisu na kate linkola kisake sorcellerie pratiquée avec magie noire. Azali na sorcellerie ya monde ya voto na monde ya bazunga. Azandoki maza charlatan. Azalaki pasteur ya église ya Pevalongo. Yo muto lukaka beglise ya kobikola yoka. Olukaka beglise ya ba prophétie yoka. Prophétie nyonso ebikisaka te, Yesu Kristo nda bikisaka. Eloko nini est passé? Alobi na ngai na ye kobundisa yo te. Mais na ye koyebisa yo olongola biloko te na kati na hotel oyo. Po biso soki tosilisi ba réunion na biso toyaka na kati na hotel oyo. Toyaka pona koloka pe kobebisa pe kozwa biloko na kati hotel oyo. Me butwa lelo tokotaki te po tomonaki yo zalaki awo. Otie biloko na yo. Yango toyebisi yo tolingi kobundisa yo te. Toza na posa olongola kaka biloko na yo oyo. Na seki na ebisi na kolongola biloko na ngai soki mission na nga na yaki nango awa esili. Lokola mission nano esili te moyen na longola biloko oyo ezali te.
ti na kosilisa mission na nga bakomba na eli na ngwa awa mpo biloko eprotegeaka nga papa asiliki akei lobi na yango baye lisusu bakoki kokota te puisque na minaki déjà 100 mètres carrés sika na ali azongi lisusu alobi na moni ozali makasi yango ozali teti na ye sikoyo tosolola na yo toyokana bien aimé ndoki na nganga bayokanaka yo mokristo ozolanda ngai mobali aboya yo mwasi akima yo mosala eyaka te bayebisi yo bamalédiction obungisi biloko okendaka koluka nini na ndako ya banganga po ete yebake nganga na ndoki baza motu moko bandoki ya famille na yo bakokonsulite mpe banganga bandoki ya famille na yo bakotinda mpe bantene bakreye eloko moko na monde ya ténèbre mpo yo okende kokota ndako ya nganga mpo baluka babloke yo oza na baproblème ezotungisa yo yesu kristo azali nzambe zongisa yesu kristo na kati ya motema na yo bien aimé yesu kristo alobi na biso na mokanda na Matthieu chapitre 11 verset 28 alobi bino oyo bolembi boya na mikumba na bino epai na ngai yesu kristo ngande na pesaka kimia bien aimé problème ni ezotungisa yo secret ezaka kamoko mabolongo na se zongisa yesu kristo na motema na yo po atraiter baka difficile na yo po apesa yo solution na likambo na yo koluka nganga te po nganga kufaka koluka marabu te po marabu akufaka koluka soki mama mbikudi moko te po bambikudi pe bakufaka meleseli mutu akufaka te mabele sanza eza yesu kristo soki oluki ye nano aishuwa ata mokolo moko te soki oluki ye azali avoka oyo asamba longa makambo nyonso soki oluki ye azali elombe netumba akitaka na moto akokita na moto na problème na yo akopesa yo eyano soki oyebi eza yo mbelobi amen esika ozali tika ete loboko na nzambe kita likolo na yo okomante amen wana bolamu na nzambe kolanda yo alobi na ye toyokana to associe yo na mission toza nango po tomoni ozali teti ozali makasi po oza teti alobi yo ye kopiéger biso tokoka kosala mission te ndenge moko mpe lupango wana ya coin ya veni wana triangle fale tokitelaka kuna tokokaka te po bato moko baza basambelaka mingi toutiliza bandoki ya kote na bango po baluka batake bango bakoka te toutiliza bandoki ya famille na bango batinda banteni na kati ya ndako wana tokoka te toutiliza meme place bana na bango batangaka po bamesie to baeleve mosusu bazali bamembre na biso ya sorcellerie babebisa bana bango bakoka te siko tolingi to associe yo osunga biso to détruire ndako wana po ederanjaka biso makasi na mabondeli bien aimé ndeko mo Kristo yoka ezali na bitumba mosusu yo bundaka eza pe bitumba mabota na yo te eza akoza mabondeli na yo chaque butu po libondeli ya butu eleki libondeli ya moi bien aimé vie ya mo Kristo ezali na moi te ezali na butu akozi ya mabondeli wana yango moni ezo memelo bitumba akozi ya mabondeli na yo ezo bebisa misala bandoki ya quartier yango bazo créelo bitumba mekobanga bitumba te po ete Yesu Kristo azali nzambe azali tata biso tozali bana alobi bitumbe koya kaselonga ekozala ya bino alleluya ba oba na Yesu Kristo esika ba multipliaka bitumba pona yo Yesu Kristo a multiplier miracle pona yo esika bazo multiplier bitumba kochumbolo libulu po yo zinda esika wana Yesu Kristo atela yo escalier mata soko yebi eza yo mbelolobi amen esiko zali po commenter amen ekokisama bongo na kombo na Yesu Kristo oyo azali nzambe pe mokonzi pe mobikisi na biso alleluya tango alobi ndenge wana na ebise bo renforcer biloko ya travail to invoquer Marie Maïguel a renforcer biloko ya prière
toye convoqué Marie Maïguel. Marie Maïguel a yabimi. Marie Maïguel azali nani. Okomona na église moko batumo balata bilamba pembe eza église ya Kato. Eza neke komoko bachawana Maria. Ezali Maria te ezali Marie Maïguel. Marie yesi akufa kala. Mama ya Yesu Kristo avandane na lola. O wane ezali stati ya sirène Marie Maïguel. Tango oza kodore ye, oza kodore nde esprit ya Marie Maïguel. Eloko nini passé bien aimé. Tango asali ndenge wana, alobi ndenge wana, tobengi Marie Maïguel, Marie Maïguel alseki. Soko moni ozoya na nzela, batu moko baseki yo, otali liboso pe simomoni motote. Yeba ke ba moni elembo ya makambo moko elingo sala mapona yo. Yeba ke batu wana bazali bandoki, ba moni likambo nini o ezo sala mana bomo eno mikolo ezoya. Bien aimé luka nzambe. Zongisa Yesu Kristo na motema na yo. Po ete Yesu Kristo atelema pona kobundela yo. Po ba o basekaki yo lobi lelo batatola monene ya nzambe na yo. Eloko nini passé bien aimé. Ayebisi biso lobi omoni na famille o bango bazoluka ba détruire. Papa na mama basambelaka mingi. Alléluia. Basalelaka pe nzambe mingi, batambolaka pe na kobanga nzambe. Yango moni bakokaka kozwa bango te. Mena moni eloko moko na kati ya ndaku na bango, ezali elembo na biso. Bien aimé, elembo nini oyo yo mo Kristo osambelaka, mais otika elembo wana ezala porte ouverte. Oyo diable akoya kokota na kati ya ndako na yo. Oyo diable akoya kopere na kati ya ndako na yo. Elembo nini oyo tika. Elembo nini oyo tika bien aimé. Marie Maïguel alobi papa na bango na mama na bango basambelaka mingi. Batambolaka na kobanga nzambe pe basalelaka nzambe yango boso kokabango te. Mais namoni elembo moko na kati ya ndako wana. Alléluia. Bien aimé. Okozala mo Kristo omona bitumba ezo se multiplier. O mituni nazo salela nzambe mingi. Nazo bondela nzambe na obanga nzambe. Mais eloko ezo se multiplier pourquoi? Ezana elembo moko yo tika. Yango papa na mama esengeli ko contrôla kape ba valise ya bana na bino. Esengeli ko contrôla kape ba sac ya bana na bino. Esengeli ko longola bana na distraction. Po jet d'hasard nyonso ezali ya nzambe te ezali créé par diable. Po ete diable abangaka ba parents oyo bakotisaka bana na bango na ba malaika na église. Ba parents oyo bakotisaka bana na bango na école de dimanche. Po ete bana wana ba mesanaka na kombo na Yesu Kristo. Bana wana ba mesanaka na liloba na nzambe. Esengo mingi na baboti oyo balakisaka bana na bango nzela ya nzambe. Tikete nzamba mona bino pa pambola bino. Po ete monde ténèbre alukaka vi ya bana tangu bazali mike. E baboti vi ya bana ezalaka na maboko ya baboti na bango. Landa témoignage oyo papa mama eye bandenga ko protéger vi ya bana na yo. Po ete avenir alobi ezali bana. Soko rate ko boko la bana na yo bien ko encadrer bango kati na Yesu Kristo. Yango moni bana ebele bazokoma ba cheli bandumba, bana ebele bazokoma bakuluna, bana ebele bazobebisama pona yo moboti ozangaki encadrement spirituel et pas na bana. Tikete nzamba peso sagesse na nzela na témoignage oyo. Alobi na moni elembo nanga moko kuna malgré papa zo sambela, mama zo sambela. Bazo salela nzambe bazo banga nzambe mais elembo nanga za na ndako wana tokozwa bango na nzela elembo wana. Atie musapi. Alakisi bana wana bazo beta je ya carte na je ya babili ya milaso. Bango na bango. Po ete ba parents bapekisa bango kosakana na bato mosusu ya libanda. Do bazaka ka bango moko na ndako. Malgré baza bango na bango, je oyo bazobeta wana ya babili na bakarte na milaso ezali ya nzambe te ezali ya diable. Hasard nyonso. Yo mwana na nzambe
obetaka ba pari foot. Yo mwana na nzambe obetaka ba kicker, obetaka ba nini na ba boatsoba, o ba betaka ya bambuma wana bo ba billard wana. Ezana billard eza o ba kenda kota ba mbongo na banini. Bongo o ba betaka ba tennis wana ezoke kota wana nde billard hein. Ba billard na ba job ok kota ka ba mbongo wana ba pemi ba nini ba kotala ba filme ba musique ba théâtre ezali ba jeu d'hasard ezali distraction ya diable po diable azana posate yo pesa tangu na opona kotanga bible po liloba na nzambe yango nde longolaka mutu na boumbu ya mungu na satana diable alingi te yo banda kotanga liloba na nzambe azana posa yo zala na kati ya prison. Mais lelo Yesu Christo aye koluka yo na kati ya témoignage oyo po ete yo lekana kobima na prison. Eloko nini passé bien aimé. Ndeko oyo tangu bayebisi ndenge wa babitala babetaka je ya damu na ya carte na babila mila so ezali hasard na soto kozwa bango na nzela wana. Atuni to kozwa bango nde Marie Bagwela sekelo bibengela nganteni nayo. As bimili banda sengi nzeta kombo bapesi atia nzeta kombo na lito ya baloli e soneri abengi antenne na ye na nzeta kombo yango moni bato ebele oza parents oza mama na lupango vandi bisiko vandi ozo solo na projet moko na mwasi na yo to na ndeko na yo omoni mwana moko abandi kobuka banzete siko zali keba kata lisolo po ete monde ya ténèbre ezali nango omniprésent eza mpe omnisite Yesu Kristo azali omniprésent aza omnipotent aza mpe omnisci ye amonaka vie ya moto tango nyonso mais diable po mona vie na yo esengeli atiela yo antenne diable po mona vie na yo esengeli ozala na elembo na ye moko kati na ndako na yo to na bomoi na yo ndako zwa contrôle ya koyeba vie na yo. Alors, tango abengi ye na nzete ya kombo, mwana oya ye. Tango ye, mwana wana zalaki na 12 ans. Soko tali okomone lokwa mwana 9 ans. Libumu evimba, nzoto mike, misu jaune. Donc, soka sengyo okoboya kopese te fo pesai. Oyo keleka kamawa. Or que mwana wana nde antenne ya bandoki nyonso. Donc, komanda ya renseignement kindoki na komina limete mobimba. Ezande mwana wana. Mais soko tali mwana ngo kondimate. Alors, tango apesi mission wana na mission oyo apesi ye mbala mo Marie Maigwel atie musapi na maboko ya mwana na bimisi ta balastike ebele alobi zwa balastike ebele ozokende nango koamvute bana oyo bapekisa bango kosola na bana misusu kosakana na bana libanda baparent bapekisa bango mais bazobeta baje na ngeza ya azar wana eza yanga tozozwela bango a partir za yo kende kaka beta porte ya lopango soki bafungoli batuni okolo batelakisa kaka balastike wana totindi mwana oyo ya ndoki mission bien aimé okoki kozala na camarade moko na vie na yo batinda ye aya mission pona ko détruire yo po diable amona étoile moko na bomoi na yo diable amona eloko moko o nzambe atia kati na yo ebangisaka diable yango batindela yo antenne ya camarade moko approcher yo po aleka na ko détruire eloko nzambe atia kati na yo ndenge moko diable akotindela yo mwasi moko azali antenne ya bandoki atindi opo bosala mariage te atindi opo bobota te po ndoki ata botina ye intérêt na ye eza kobota na yo te intérêt na ye eza kobebisa mission nzambe atie kati na yo atindela mobali moko oyo azali antenne nani ayaka na bomoi na yo lokola antenne o nyonso batinda na bomoi no lokola antenne ezala ze ennemi masqué oyeba ye no yeba ete na déclarer lokola mosali na nzambe o Yesu Kristo apesinga manda po na yo na nzela na liloba na ye o nyonso ya antenne na libota na yo aya antenne na bomoi na yo na midi ya lelo ezala za nani mabele fungwa memela ye na kombo na Yesu Kristo mabele ko rate yete po ete mai ya monana erataki be égyptien te emelaki be égyptien
na nguya na Yesu Kristo oyo azali nzambe ndenge moko antenne nyonso oyo batinda ye mpona komultiplie bitumba liboso na yo mabele ezofungwama ezomela ye ndenge ozoloba mene esika ozali ekokisa mabongo na kombo na Yesu Kristo moto oyo akopesa nga amen ya bien mpe akokomante yango na commentaire tika ete mabele fungwama emela bayinine nyonso tika ete mabele fungwama emela bato babundisaka libota na ye tika ete mabele fungwama emela bato bazomultiplie baproblème mpo na ye ndenge ozopesa nga amen na bien ekokisa mabongo na kombo na Yesu Kristo. Ozo comprendre mwana ana keya beti porte tango beti porte batindi leki na bango suka balaki bana mibali misato mwasi moko batindi mwana bango suka kia fungoli porte to afungola komo tune na français taka bana lopoto ozo lukanini mwana na vandinye aola kiseka ka balastique biso na kati hotel wana tozolanda makamioso na kitalatala totala ndenge veneme ezoleka bayane batunie nini ezoleka kuna biboya botala bayane baye kotala mbangu nini ba mwana atali boka milaso nini na ena beta na bino jamilaso mbamo babendani peme batani babito betele likopa toliai bien aimé basala kalikopa na ndokite sala likopa na Yesu Kristo sangana na Yesu Kristo yoko biko kozwa solution na problème na yo ndokoki koyela yo mission na banzele ebele tokoya koloba ndenge tobanda kosomba betwala bato kobotola betwala bato na nzela na mbongo na nzela na bazar bien aimé yokana yebisa yo mwana oya koti bandi kobeta mwana ndoki azaki capable na mystique ya kolia bango milaso wana me lokola yaki mission ya kosomba bango nano bakoma na bango liloba moko balinga ya koma camarade na bango po asala mission totindaki ye bien aimé mutu musu akokangama na ona vie azola kisoba bola mo makambo ebele mazando ki batindi mission quelque part o nyonso ya mission na vie na yo oyeba ye no yeba ete na midi ya lelo na kombo na Yesu Kristo oya pesinga mandali boso na yo mabele fungwa memela ye ndengo lobi amen pe o commenter yango tika ete kokisa mabongo na kombo na Yesu Kristo lelo mabele ko rate bandoki ya famille na yo te lelo mabele ko rate bandoki ya libota na yo te oyo nyonso aza na mission kati na yo soka zalaki nango ezalaki kala ezalaki na ne ya 2023 na 2024 oyo elanga ekotika la kokota te mabele zo fungwa mezo mela bandoki nyonso o bazana mission pona yo na kombo na Yesu Kristo bandi ko beta je wana ya babil bandi ko betele likopa na baja babil pa balia mwana wana mbongo e balia mwana na balastique mwana na kosami kolela tango mwana na ndoki olela bango ba osekai okay mwana na ndoki olela lokuta obi papa na biso oyela ngango asala na banki ayela biso balastique mingo oyana ngona oya lobi to beta abimi bango bakomo seke batike bandu bakabo bandu kanga ba chaîne milaso to mwana na ye no hotel to sepeli marima egwala obi mission réussie lobi lisusu mwana wana kei amemi su balastique balie ya zongi lobi lisusu akei amemi su balastique wana bale ya zongi lobi ekoki marima egwala lobi bon ça va sikoyo lokolo mesani na bango bango pe ba meseno to sala mission alaksi na kitalatala obi omoni mama wana na coin azoteka mikate mama na za membre na bisote mama wana zane na ndokite Memi bana wana basombaka mikate wana. Meba mama na bango basombelaka bango mikate sika wana. Basolaka na mama wana bien. Mais tozo utiliser kaka na nzela mikate wana. Yozwa balastiki kende. Tango kobeta na bango. Babandi kolia yo. Okuzwa balastiki nyonso. Pesa yaya na bango liboso. Simbale kiloba Tokyo tikanga pla ola kisanga place bosomba mikate na okinzala na lia mikate. Tango kopesa bango balastiki belé. Et qu'on diminue pouvoir na bango poto zui bango déjà na nzela ya hasard pour na lobaki hasard ezali yangai mama papa eza mabete ko sombela bana ba jouer mais yeba bana ebele ba beba na nzela ba jouer tokoya kolobela yango eloko nini ekomi mwana oyo azui balastique ebele koleka balastique bapesaka ya kinango babandi kobeto abemo lelo na yango ebele bokokosilisa te bitokosilisa papa bandi kolia vie simba balastique kwa simbisi yane masa yoti kanga place bosombaka
mikate na somba mikate. Mwana azobenga master, ye mwana ndoki aza mukolo na ye. Abimi akekola kisai. Tangu akekola kise sika kosomba mikate, apesi mbongo. Mama wana zui papia sima pangusi, po seran ba somba mikate na ba papia sima na ba kasa, yani apangusi bien. Tangu apangusi, apesi mikate wana na mwana wana ndoki. Mikate wana eza na ndoki ndoki te bien aimé. Tale sika nini kindoki ye. Mwana wana zui misu na ye. Atali na mikate. A parti ya misu. Ezalaki na kolia kindoki. Akotisi ba kolia kindoki wana bimi na misu mwana na ndoki. Akotisi yango na kati ya mikate. Kolia kindoki wana euti wapi? Euti na propre famille ya bana wana basambelaka. Puisque balukaki kobebisa bango bandakala bakokaki te. Yokana ebisa yo. Mutu akoki kopesa mwana na yo ndoki te. Kindoki utaka na famille na yo. Soki mutu a quartier, to camarade, to mwasi, to mobali, apesi yo ndoki. Yebake bandoki ya famille na onde bapesi kolia kindoki wana. Tokoya kolobela ndenge batebele bazozola kindoki. Ebele bazupe kindoki na nzela ya rapport sexuel. Bazwa na ngope kindoki. Tokoya kolobela. Alors, mwana wana ndoki azui mikate moko alie. Azui papesi mwana wana papa na baona mama boba pekisa bango kolia biloko bat basambela kamingi. Mwana wana tali awa nde to somba kamikate. To tipe ko somba mikate to senene to lie. Bapekisa biso me mama oyo azakane na ndoki te. Azui mikate wana lie. Bien aimé, monde à ténèbres eza nango makasi te. Monde à ténèbres eza nango makasi te, mais za maele mingi. Na mokanda na Pierre. 2 Pierre chapitre 8. Bible lobi na biso. To sale attention na diable. Poete aza maele mingi. Aza na posa kwa ko détruire bana na nzambe. Diable aza makasi te mazande maele. Et sengeli kozala na vie de prière. Ozobokola bana. Opesi bango éducation. Eloko nyonso mutu akopesa yo lia kolia te. Me bakoki ko tromper pe mwana na maele mabe. Pesa mwana maele. Atoko boya kolia. Me eloko nyonso yo kolinga kolia. Bondela kombo na Yesu Kristo. Ganga kombo na Yesu Kristo. Po kombo na Yesu Kristo eza capable ya kobongisa. Eloko nyonso oyo monda molili ebebisi. Kaka Yesu Kristo nda kobongisa ngo. Tika Yesu Kristo a restauré oya yo nyonso babebisaki. Ata balesa bana na yo ndoki. Soki olandi émission oyo. O commenter amen. Olandi tina suko sambeli. Elongo na biso na prière ya lelo. Yesu Kristo a restauré via bana na yo. Kindoki eza maladi. Alongo na kindoki ya bana na yo. Abikisa bana na yo. Mwana wana tali place to somba kamikate yango. Toti pe ko somba mikate kolia. Mwana wana zui mikata sali nini? Alie mikate. Tango alie mikate. Mwana ndoki a remarke kalie mikate. Mbamoko ebisi mwana wana lobi. Nake kozwa komela mai pa na biso. Mwana wana bite yeka to peso mai eza pa na biso kuta malili. Bite nazo ya kende nazo zela. Amoni déjà monsieur récit. Et c'est surtout zalaki to moni yango to sepeli mingi. Bien aimé ba o basalela ki o mitambo ba sepelaki. Ba sepelaki po ba yebaki te nani azakati na yo. He, tika ba sekayo. Tika ba salelo mitambo ba sepelaki ba réussir. Eza bango nde balobi ba réussir. Mais Yesu Kristo na lobi te kati na yo. Tika ete Yesu Kristo aloba kati na nzela témoignage oyo. Yesu Kristo a traité ba cas difficile na nzela témoignage oyo. Tango zolo ba men eko kisama bongo na kombo na Yesu Kristo. Eloko nini passé. Mwana wana ye. To sepeli marima egwala obi mission réussir. Pasteur wana mpe valongo a panzi masanga. To meli. Atindi mwana wana gina guichet apesa bato nyonso baza na terrasse wana na ba hotel wa bakota pe wa masango fele mutako futa. Apanza masanga. Marie Megweli a obi bon monsieur Cécile na butu boke ko bimisa mwana na bino. Butu ekoki bandoki bakoti réunion. Tangu bandoki bakoti réunion ba bengi sikoyo mwana wana zalaki na ndoki. Ba ebisi ye kende ko bimisa
yondo ozali antenne na biso kende kobimisa mwana oyo lesaki ndoki kamano lesaki ndoki kende kozola biso ye mwana ana invoqué pour soit tondolo ebimi ebaluki avion koti na kati ya pumbwe ake kobimisa mwana wana tango akei akuti lupango na bango makila azongi apesi rapport alobi grand maître na kekuna kaka ndenge tomonaka lupango wana makila kaka ndenge za makila tina balabala nakoki kutu kokota te bien aimé malgré tolesi mwana ondoki me mabondeli ya baboti na ye misala o baboti ne basalelaka nzambe kobanga nzambe o baboti na ye baza na vie ya crainte ya nzambe batambolaka na sanctification moya kokota na lupango mpona kozwa mwana wana eza te mpo makila na Yesu Kristo esécurize mwana wana baye na ntongo kopesa rapport nabengi Marie Maiguel a renforcé pouvoir alobi bokende nyonso banda ekoleka to banda ekomona to wana bino elongo akoresir butu ekoki réunion badoki batindi mwana wana kei makila toujours c'est clé atika ete Yesu Kristo akomisa ndako na yo makila Yesu Kristo akomisa lopango na yo makila esika nyonso libota na yo ezali bazala sécuriser na makila na Yesu Kristo oyo nyonso akoluka yo akoluka libota na yo amona bisote amona binote amona makila na Yesu Kristo ezipi bino mutu akopesa nga amen na bien pe akomante amen wana tika ete makila na Yesu Kristo esécuriser ye tika ete makila na Yesu Kristo esécuriser libota na ye ndenge ozoloba amen ekokisa mabongo na kombo na Yesu Kristo babengi biso na réunion na butu tozalaki na se ya mai Marie Maiguel obi tokosala ngolo bia zonga mwana wana zongi tokoti réunion na bango na moi wana Marie Maiguel alobi siko yo moko grand maître il faut kende yo moko pasteur il faut kende ozwa mwana wana po antenne otinda ana pouvoir amoke bien aimé na lingi na ebisa mo Kristo moko soko landi témoignage oyo nzambe apesa bandoki nyonso libota no mutu makasi ndenge nzamba apesa ki Pharaon mutu makasi apesa pe bandoki libota no mutu makasi apesa pe bayinya libota no mutu makasi mutu nyonso oyo yaka koloka na ndako na yo na butu ya lelo soka ye koloka na ndako na yo akomona porte akokota me porte akobimela akomona yango te nzamba kangela ye ba porte bokuta ye tina tongo au nom de Jésus Christ soko commenter amen ekokisa mabongo na kombo na Yesu Kristo papa pe valongo oya bimi alaki batu bandoki nyonso ya mwamba alaki bango ayebisi bango alobi ngana ke koloka tozwa mwana na toya naye bino botikali awa bokota réunion te me bosala bencartation ko renforcer biso po toke bitumba tangu baye bakomi na pembeni ya lupango bana wana po bakota bamoni makila papa oyo atete tidi bakiti liboso ya na balabala ya bana na liboso lupango na bango abandi bencartation pona kobimisa mwana oyo abandi bencartation pona kobimisa mwana oyo pendant multiplier bencartation pona kobenga mwana oyo azo déclarer na kombo mwana oyo oliaki ya biso yango toye kozwa yo biso pe tolia ya yo sengeli obima yango mo Kristo ndeko papa mama tango zali kosambela tiaka kombo ya bana na yo na maboko na Nzambe alleluya tikaka kombo ya bana na yo na maboko na Nzambe tikaka pe kombo na maboko na Nzambe po ete Nzambe na biso po abikisa mutu abengaka mutu na kombo Yesu po asekwisa Lazare na kunda abengaki Lazare na kombo ndenge moko pe monde ya ténèbre po ekanga vi ya moto po baluka koboma moto po baluka kobebisa moto babengaka moto na kombo yango yo mo Kristo Yesu Kristo atindinga liboso na yo apesinga manda pona ya kofungola yo miso kobanda lelo ata ozobondela na butu pe na moi
tiaka kombo na yo na maboko na nzambe, tiaka kombo abana no na maboko na nzambe, zala prophète ya kombo na yo, zala prophète ya kombo abana na yo, lobaka maloba malamu pona bana na yo, lobaka maloba malamu pona kombo na yo, zala prophète ya vie na pe ya libota na yo. Talelo kwa liboso na incartation oyo. Bandi ben incartation. Abandi ben incartation. Tala zo sala incartation. Na kobenga mwana oyo na kombo na ye. Bien-aimé, monde a ténèbres po nyokolo fe bengo na kombo na yo. Monde a ténèbres po kangwe fe bengo na kombo na yo. Panda zo se multiplier zo laka. Kobenga mwana na kombo. Bien-aimé zo bondela. Tiaka kombo abana no na maboko na nzambe. Sitaka ba kombo abana na yo. Loba nzambe komisa bana na ba kombo abana na nga moto. Komisa kombo na nga moto. Oyo nyonso ko déclarer biso na monde molili. Kombo na biso koma moto etumbai. Bien aimé banda ko déclarer ndenge wana. Soko zolanda témoignage oyo. Esiko zali banda ko intercéder. Olanda témoignage oyo. Esiko zali ozo sentir ba fardeau na kata motema na yo. Banda ko kende mbala moko na confession pe banda ko intercéder. Mwana wana zo bimate. Panda zo continuer ko sala bencartation. Nzamba chanze place wana alongoli makila. Akomisi place wana moto. Moto wana etake papa pe valongo na antenne wana bakimi na venyo bakomi na venia sima. Alléluia. Tika te esika nyonso obazo multiplier bitumba pona yo. Yesu Kristo a multiplier miracle pona yo. Esika nyonso bazo multiplier koluka ko bebisa mwana moko na ndaku na yo. Esika wana Yesu Kristo tinda moto ekimisa bango. O nyonso akoluka yo na butwa lelo. Akoluka bana no na butwa lelo. Moto na nzambe landa bango ezikisa bango na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Bazo déclaré biso na caméra minute komi na suka 19e partie Hollanda okoyoka suite ndenge nini papa pe valongo oyo akangama ki na kati ya plafond ya ndako ya bana oyo na pesi mbote na bande konyonso balandi biso na témoignage oyo tozoya kosalela bino 19e partie bo déclarer te TV Zangonga 19e partie tozoya kopesa bino ango bokoyoka suite ya papa oyo mpe valongo nini pasaki bokoyoka suite nango nzamba pambola bino toza na campagne d'évangélisation oyo ezobanda le 21 toza na posa soutien na bino tolingi te toluwe biloko ya bato nzamba ana bana ebele oyo apesi pema po tosalela diable te po yo osalelaka kaka kolia kolata masanga ekobo yeba ko soutenir évangile à diable mais yo osalela ka nzambe na nzela na mabondeli na nzela na ko soutenir ba œuvre ya nzambe ko soutenir évangile à nzambe po nzamba alobi na mokanda na Marc chapitre 8 verset 35 alobi mutu akoluka kobikisa bomo ina kobungisa ngo mais oyo akoluka kobungisa bomo ina ye po na Yesu Kristo pe po na sango malamu ye wana kozwa ngo lisusu soki mama oyo ténèbres maître oyo azali chef wa bandoko nyonso na mwamba akoka kokota na kati ndaku na ndaku na ete a multiplier miracle nzambe pas multiplier moto parce que azalaki na via kosalela nzambe via kobanga nzambe via kosambela nzambe bien aimé soutenir campagne oyo milimo bato kobika nzamba kotika yote campagne tokoti déjà mais le 21 mai to ana campagne le 21 mai campagne ezobanda. Le 21 mai, campagne ezobanda. Bana na nzambe nyonso, bo soutenir campagne oyo. Toana posa ba matériel. Toana posa ba ampli, ba mixeur, ba synthé, ba micro. Tozana ba biloko, ba groupe tozana ngo. Mais groupe moko ekozwa mpani mais mususu esa la relève. Toa pe na posa groupe électrogène oyo ekosala relève. Nzamba pambola na bandeko ba soutenir pour na podium oyo. Nzamba ebibino atana tangi kombo na bino te nzamba ebibino nzambe apambola pe bat nyonso balakaki pona ko soutenir musala nae nzamba pambola bino nzamba pambola pe bana na nyonso o bazolanda biso olingi kobenga biso numéro ezali 081 43 30 475 eza affiché wana benga biso numéro o eza na M-Pesa benga biso toko peso kombo to tena M-Pesa to soutenir musala nzambe oyo ezobanda na mois ya mai o le 21 nzamba zala na bino
napesi mbote na papa nanga Avelino Thomas na Angola. Bana Angola tozoya nzamba touché papa na biso Avelino andimi kosombela biso biye pona koya kosala mission o nzamba tindakinga po bana na ye o bazana ba cas difficile bazana Angola. Manda o Yesu Kristo apesika na nzela liloba na ye po ba cas difficile na bino nzambe Yesu Kristo a traité yango. Tozoya kala mingi te na mission ezoya topesa bino esika o tokozala. Topesa bino pe na numéro ya téléphone ya bandeko bazoyamba biso kuna po bawanda déjà kobenga et puis bokomona déjà publicité nango ezobanda koleka na ba chaîne. Donc kalate bozomo nango po tozana campagne d'évangélisation le 21 ezobanda le 21. Donc calculez déjà ko banda lelo toza tiko koma le 21 ozo comprendre déjà ba date toza na bino Angola. Nzamba pambola bino soki Yesu Kristo azongi te tokutani bo s'abonner na DVM Daniel TV bo partager émission oyo. Soki Yesu Kristo azongi te tokutani na bino na 19e partie. Voilà, tokutani na bino na 19e partie, c'était Diaso au téléphone au micro. Bye bye bye.